kaka ista oyo moko bazwina polytechnique tubako si sa guerre mais idéologie ou tu as vu idéologie na sûr que guerre et ko sila na est parce que on est kozala ba kinois bango mo maestro ba ok na état d'esprit moko même ndindi ba otika été 10 sur 10 et la gestion ya ville à Kinshasa IGF a yan ensemble on a rapport ezali 10 sur 10 aleka kuna 10 sur 10 Moni maman on sala peuple za simtima na bino ah yo koma muke ozo kende tuté ngobila danger ngobila yo na be famille politique ngo peut ba ratene kinet netikaka ngobila ya saina ACP na habité yo ogolongwa na PPRD okenda ACP na habité lobati na lobi boye d'abord les élections, d'abord, on vote l'individu et après, on vote les partis. Et partout que l'honorable Roméo soutient la vision du chef de l'État. Est-ce que Chader aussi peut nous ça? Dans le but, hein, toute autorité vient de Dieu. Kabila lui-même, l'autorité morale. Oh, il y a FCC, appelle ça ordre. Il y a un président. Pour soutenir, pour accompagner. C'est spirituel, c'est biblique. C'est au quotidien sacré. Dans le Bible, là, écoute, là, on a besoin de côté. Azali Papa Bokilo. Là, je vous informe. Azali Papa Bokilo. Donc, nous avons un pouvoir où accompagner parce que nous avons un pouvoir accompagner 100%. Pékin, ça. Dans le Bible, je suis de la famille. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bateli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate yo tanga prémacour yo oza mutangala boye sangwa pour combien impact non c'est que dans la kende na chapelle des vainqueurs na lobi hein kende na chapelle des vainqueurs beaucoup ne ba kisi ba la raté papa nazo tuna boye yo tuna ngate ngam na tuna mituna voilà na répondre voilà na répondre yo ozo tanga ba loge abatu yo mo zangi loge voilà na répondre yo lelo ya Afrique du Sud des okende wa bongo bilande Mandela ba nyongo kimbuta tika bina botika pena bo botika pena allez yo là je parle en tant que Kinois et en tant que notable à Grand Bandundu. Est-ce qu'on parle na yoti? Non, na lobi pangité. Ce n'est pas tokuta sinetiri ya kimbuta kunate. Hein? Ba chena binoti. Bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tu ezali
cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette, awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24, minda pelelele, soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana, okosanti okutu teke, courant ikendaki. Awa makambo ya okende koluka mai na bakantine, ezate, mai pepele ya nyama, ezali kobima, neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Po soki mai kake kei, bazali na réservation ya mubange nango awa, mbala moko, ekomi kobima, joli kitoko boko santi okutu teke, mai awa ekangami. Awa, bazali meme na bar na bango, oyo batu ya libanda bakota kate. Flat Hotel, joli kabelo CPI, ezwami na Avenue Bula, numéro 115, quartier Adoula, na commune Bandalungwa, référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, joli kabelo CPI, nyonso pepele neti kaka na film. Au lieu de parler des actions en grandes envergures, les jours à venir, est-ce que Nambo Nabiso, téléphone au Simbi, Tokoki Kosala Yangope, nous avons des étudiants au Baza, Basisa Naïsta, au Batanga, Batouasala, aviation civile, voilà, mon colonie, Togo, ça même à ta petit porté, même hélicoptère, à pas au montage, là. Mais, Biso Tolo Belakaka, oh, Union Sacrée, FCC, Sitting, tout ça la boue. Mais, mon colonie est aux prises de conscience. Tout ce qu'on a marabouana, tout va dans un total intérêt en boca. Mais, je pose une attaque individuelle, l'air moment, c'est. Non. Mais c'est vrai que Yona Gomi Masaro, on a raté. Non, qui vous dit ça? Donc, on a le individu. Nazan Eloko Moko, en tant que notable numéro 1 à commune à Gombe, na osenga et pas ya président de la République libération ya ministre Doli Makambo, na notable Daniel Massaro, Changalou Meking. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali yango. Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais, This is London. This is London City. Aïe! Bonne année 2022! Événement! Fête ya bonne année oyo! Ekoleka kitoko awa chez Djonga 2. Ba organiser mo bange na événement. Na cadre ya ko fêter nouvel an. To bonne année samedi le 1er janvier 2022. Eko yinda mabe awa na mo bange na événement fara. Tuna ngai nini? Boko zwa fara ya solo wenge pusana to vanda. Na quartier latin fara awa nani aleki, nani abetaka makasi, nani abini sarabato. Dalatina bazali ko bengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 ngandantaba. Oza kolia, oza kobina, oza kosepela na musique ya kitoko pe événement oyo oko vivre ezala nanu te. Na 20 € ya pamba okoti pe o vivre événement au sepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te. À partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa batu. Bonne année.
meilleur vœu na bana Kinshasa, meilleur vœu na bana mokili mobimba obozui libako Rolanda humble serviteur na bino Pegin Sasa le terminateur de la presse congolaise moderne. Lelo nazana esengo ya koyambela bino l'un des députés provincial ya ville à Kinshasa et parce que bobenga yenga mingi que Pegin Sasa ba député bazo sala elo côté yambalo o to côté la ndenge to voter lisusu buna boena bi ngala za molobeli na bino na kovanda niete parmi les députés qui ont un impact dans la ville de Kinshasa, ou dans Monaka, Penayo Kaka, comme on dit en latin, le verbe audire, écouter et entendre. Honorable Roméo Moudissi Oyo, Tomoni, vraiment, ça a actualité. Naneo, ce qu'on appelle ça un trophée. Ce qu'on a journaliste, on appelle ça un trophée. Le rôle de problème qui est moi, Mboka, n'a eu qu'un trophée. Il y a meilleur député provincial, il y a impact. Na Néoyo 2021 où a frappé na repesa yango et pas ya Roméo Moudissi honorable député ya bana ya ville à Kinshasa mais précisément bana ya Gombe mais azali député ya ville Limobimba ya Kinshasa pour défendre intérêt ya ville ya Kinshasa pe ya Congo Mobimba to beta na ile solo ya actualité bo ebele bo mona gaé azam mutu ya communication vraiment micro dans l'impact azam mutu actualité mais to beta pe moi rétrospective na ba mama ya Kimbola pe ya Mbudi ya Sepe ya Mazali ya Chikapa pe ya Kisensu ya Masina ya Nsele oyo bo mona ekala pe otala yeka me boye barate azanani ya uta wapi peut solango malam parce que tout ça en décembre tout en janvier il faut te bilan il y a chaque député pour ébélé te voter bon na mbika même ba ça il voter rendez-vous 2023 to côté la peuple ne muté ko s'insérer élection il y a 2023 ça m'a bien makasi parce que ya mbala oyo en tout cas ne sabino muto tikela mutu tante senga muninga pardon pour niata ne mena mutu yo niata honorable Roméo Boni Kitoko. Oui, betika forme na pièce ya mikolo les actualités honorable. Oza musique nganga kasi na o ya mwana ba kosim pour beta la pièce oza bena mutu kosim elingaka yo et puis mutu lamba pour ba député musu pardon boli misanga vraiment olala taboye chemise mise munene cravate tengama vraiment quoi habite kin mo peut tout la rapé aspect ya député kontaka contre Makassi, mais vous avez que ça va. Félicitations. Merci beaucoup. Pegin Sasa. Ouais. Yoza molobeli ya peuple congolais na ba na Kinshasa te. Biso toza ba descendant ya King Kester Emenea. Bon. To koli na idéologie wana. Oh. En tant qu'un homme d'état, bon. Na kolobela mama bilamba te. Bon. Na briefé na niveau wana. Pour babotama na ngweza religion. Bon. Après mbaloba babotama na ngwe. Bon. Na bana Kinshasa obazui libaku na ba diaspora na cadre ya lobbying. Lelo ce qui te lingi tout définir honorable Roméo Moudissi Torobani. Roméo Moudissi c'est un homme politique. Ici vous êtes chez moi. Ah oui, ça vous en a cabinet privé nangai. Je suis parent, je suis responsable, je suis un homme d'État, un homme politique. Je suis aussi un entrepreneur. Et je suis le président du groupe parlementaire PPRD au niveau de l'Assemblée provinciale. Bon. Parce que, vous savez, nous ne devons pas cacher nos partis politiques. Je suis le président du groupe parlementaire PPRD au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Fils de non. Vous avez de le Papa Lobaki. Il Papa Lobaki. D'abord, surtout le biloko ya papa ezamabe. Oh. Nande. D'abord, oya ngai papa abeta 9 mandats. Legi na ye azobeta 2e mandat. En politique, ngana lobelaka. Yango tozo kenete. Ba œuvre na lobelaka famille te. D'accord, c'est exemple je suis yokangai. Na pesi exemple je suis le président du groupe parlementaire PPRD. Mais nazali chivela. Leki oya ngai pe abala mona mokonzi ya. Moi si ali boso Fanny Dav. Donc to lobelaka famille te. Te na bi fils de pom
maman te rande mina ki senso yebi na été siko makambo il faut attraper ngainde ah kaka muri songa ta nani to beta li solo to beta indusa homme politique biso banda mulele pierre bon 10 générations ezaka ka ba politicien Masela sénateur Masela Zouri député Ndian Kaboul. Bon, tous les pena ba frères ba jeunes politiciens oyo bazali o ba ça l'impact type ba Yves Nsoal. Donc c'est pourquoi j'ai dit ceux qui obito banda ko fongola brèche ba papi nyango bon ba Gentini Ngobila bon c'est toujours la famille. Bon. Donc Okende Moulaï. Honorable to expliquer non ba comprendre. Comment une assemblée provinciale ndeni na dionini na tikenini pour te faire comprendre parce que ngai émission na ngana we eza mutu alo ba français te ba français bo zela na honorable na émission ba français bo zela ngo belé oza émission ya maman ateka nguba na ko ya grand hôtel azotala yo maman apesa pe voix na ye momoko na commune oyo obino bimina ba député aza Rolanda yo naza pour un petit peuple yango au moins nazo zongisa yo na ndinga ya moi rétro peut-être ba indusa parce que miracle ni comme une assemblée provinciale. Très bien. Honorable Roméo nazalaki candidat député national na Lukunga d'abord na 2011 na 2006 nazalaki na niveau ya campagne na niveau ya Grand Bandundu ville de Kinshasa. 2011, candidat député sur la liste du PPPPD. 2018, candidat député sur la liste du PPRD. Étant donné qu'il y a un consensus stratégique, la direction est partie, tu as que ça la fond, na oyazali grand frère Nangai, le ministre Doli Makambo, na oizi, au biso to sengara toujours accorder liberté provisoire na ye. Parce que Azaï innocent, na makambo yokwele ye. Toyo ko sala fond na niveau ya Gombe en tant que natif ya Gombe, moi en tant que son premier suppléant na ye, tango baye ko nommé ye ministre intérieur, en ce moment-là na mibeko ya mboke dobi ke o yazalaki premier suppléant a remplacé ye automatiquement. Étant donné Nazalaki au cadre de niveau pays à l'État, Nazalaki mise en liberté provisoire Nangaï, on a qui rejoindre l'Assemblée provinciale en 2019, avant investiture, il y a un programme, il y a Kinbopeto. Honorable Roméo, est-ce que vous avez temps, Pierre Okenogotala, Viennayo, grand frère Nayo, et Oyo remplaçant l'Assemblée provinciale? On n'a pas choisi Nango. Très bien. J'espère que ceux qui t'ont dit que Tokenda Rotala wana ezali cuisine interne. D'abord c'est mon grand frère. Ezali cuisine interne na biso o ezali média. Tokoyi kolobela yango te. Hein? La circonstance sur azana yango parce que eloko biso to sengaka je crois d'ici janvier décembre oyo pour que ba libérer parce que il est innocent azalaki na lié oyo makambo wana esalema kite ba libérer mais na ba détail mususu wana ezali cuisine interne parce que nakoyi ko fongola ngo na médiaté eza malamu te. Honorable Roméo tolo belande oyo etalinde ba action na mission oyo ngai en tant que député azalaki confié parce que esalema na nous te. Vous savez, d'arriver au niveau de l'Assemblée en tant que cadre entreprise, où il y a une assemblée, travail dans une assemblée, épaté, ville à Kinshasa, épaté République démocratique du Congo. Parce que moi, je ne peux pas parler d'Evre Nangaï, merci beaucoup. Ma question est réponse à vous. Donc, à Kinshasa, il y a des députés reconnaissants. Donc, il y a des députés qui viennent de Makambo. Souhaité Yangaï Mboka Kinshasa.
ba miyibi ba tebele kutu ba obi ma kima Doli Bakamo innocent chef de l'état garant de la nation ba ko sa ote mbilinga to na mboka politique Doli Makabo guerrier père de famille famille bana poussa nae même si famille politique ba koma ba ngira mutalobelaka il suscité mais ngai attaque journaliste bouliste quinois na lo ba yango avec force et avec agressivité Doli Makamo il faut ça libanda pour continuer vision na yeza politicien za guerrier na ba ngira o ebele Doli Makamo sunga bolobela ngo souté bokima mboko za ba ngira Gombe boyebi nini Doli Makamo sala bino na Gombe lelo yo passe ya moninga comme yensengo na bino wana entre parenthèses na quinois na mutamuduté mais vérité na ngai oleka toujours koleka sango pour na kopesa la indusa honorable Roméo tosongi na ville ya Kinshasa voilà na ndenge ya mabete bana Kinshasa ebele baza na méchant mabe pour ba député na bango ba votaki na ville ya Kinshasa bo sala eloko moko te ba comprendre vie ba comprendre binoté ngobla chebino na poche to mona ba motion te to mona eloko moko te kini bo peto c'est bien beau mais côté mususu eza respecté te soki na lobby lelo yo bisanga bilan ya honorable Roméo yo moko nano osali nini pour na peuple pour na ba quinois na lobby te ke osali nini pour na bana Gombe na bana Kinshasa parce que osali député élu à ville ya Kinshasa et bisanga question c'est nga ba réponse ya yo bisanga peki bana Kinshasa ngai Roméo na salaki boye nga na salaki boye na sali boye na boye ko kenanga mbilinga toke tout au bit yo salaki na ville ya Kinshasa yebisa biso. D'abord, merci na mutuna oyo itiko opposé. Député azalaka élu na circonscription électorale na ye. Avant d'arriver d'abord na ville à Kinshasa, tozali na ba circonscription électorale oyo ezali site ya plaidoirie en tant que élu ya circonscription wana. Tozana na 48 députés provinciaux na ville à Kinshasa, tozana na 44 na 4 chefs coutumiers. Je crois que dans chaque commune, il y a représenté au niveau de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, où il y a des organes délibérants, il y a un niveau de la ville provinciale à Kinshasa. Pour tout chiter dans Mutuna wana, j'espère que par rapport à l'action à grande envergure, au Salemi, dans le niveau de la commune à Gombe, parce que vous savez, et c'est un rappel impulsion na plaidoirie, il y a dynamisme il y a chaque député na yo koloba au moins na peroto tozana babenga ngo tozana phase babenga ngo ECOFIN. Donc ECOFIN ezali organe ezali technique ezo travailler budget ya ville province à Kinshasa pour que baroya nango sous na niveau ya assemblée pour que to voter yango pour que gouverneur a promulguer yango. Tina ngo na journal officiel etikali kuna. Maintenant esengaka action priorité esengaka yo député au même niveau ya commission wana ECOFIN. Mais ce qui yo sali yango te ezali faute honorable Roméo te. Eloko liboso avenue Mongala o ezana Gombe salema ngai moko na makasi na ngai vous savez que ce que zui axe ya Kasai relax Ave Maria ezali ba effort na ngai na ba notable nde biso neto to bongisa nzela wana to chap to sala makadam tout autour ya Kasai wana pour sozaki pour les ka entre ozana Kasai wana pour ya tombalba na ngambo koto nzele za gate poto on a fait quartier au commandement de la science, on a tiré, on a fait des histoires, beaucoup de choses. En ce qui concerne la sécurité, on travaille nuit et jour avec les bourgmestres, avec les commandants Siati ya commune à Gombe. Par rapport à la lutte contre la Kuluna, la délinquance, on travaille. En ce qui concerne la production législative, nous sommes déjà avancés. Nous sommes avancés. En ce qui concerne l'assainissement au niveau de la commune à Gombe, vraiment, on a la pression na ONG Oyo, baza s'occuper na pour l'assainissement. Par rapport au tirage à niveau, par rapport à Kokombo la wana, bazelo wana, et c'est ngara il faut balongola yango.
parce que suffit ngana fonctionnera 24 heures sur 24 heures. Sur le bandiga na gare centrale, si on commence au CIMAT, on vous dit que non. Lui, vraiment, il est avec nous 24 heures sur 24 heures. Toza Batou, ils sont en place, mon suspect, Tobo Sanaka, et Sengari Fouba rappeler l'Arabie Saoudite, honorable l'État, la citation est abouée. Citation est abouée. Parce que Gombe-Toa a 10 quartiers. Et parmi les 10 quartiers, par jour, Gombe va avoir plus de 4 millions de personnes par jour. Donc, 4 millions, on a salité, nous on a conversé, on a commis à Gombe. Pour capacité à déchets, ça demande beaucoup de moyens. Et Sengara toujours avec l'esprit de management, s'il y a l'unité, vous allez évoluer. Tobatela Gombe na biso avec honorable Roméo Moudissi talai ndusa oyo pe oyo ko s'impliquer nango tobatela Gombe na biso. Obatela Gombe ndenge nini Gombe commune ya institution ya mboka ko batela na ndenge nini na ndenge ya yiba mbongo ya leta na ndenge ya ko kombola na ndenge ya ko sala nini tobatela Gombe na ndenge ya ko teka mapanga batu te to na ndenge nini idéologie wana na indusa wana ya tobatela Gombe na biso. Expliquez biso na nous, expliquez nous. Merci beaucoup. Oui. J'espère que ce que tali na bateau tout bayaka au postuler na Gombe so tali ba identité na bango au moins na mususu ne na Nchimibawongo. Bon, mususu ne na Maniema. Mususu ne na Idiofa. Et maintenant ko batela Gombe, bato wana nyoso wana tang bazoya ko somba na kati ya Gombe bazo tonga likola ba caniveau. Oh, baye basombi batongi likola caniveau. Étant donné que commune à Gombe eza commune moko o ezali siège à l'institution et belé ba ya bana o ba botami na Gombe ba ezaki ba ndako ya ba l'état ba ndako mususu ba conflit ba kolo Gombe ba bandi ko bima. Skoyo yuma siko ya sali nini ba bandi ko kota na terrain occupation du terrain yango siko esengi indusa ke to batela yango Gombe ça ya biso. Bon, il faut comprendre le niveau là parce que ba yibi le kotro ya bake basombi likola caniveau batongi so mbule beti oh gouverneur talela biso likambo donc mbongo tout oyo bato bayibaka ils achètent bazo tonga en désordre soko tel loyo je vous dis mai oyo nyonso ebegu ezali koleka po ekende na fleuve bato basomba batonga siko likolo na yango ba boucha ba canalisation wana mais soki toyebi tobatela yango te un jour tokolamuka Gombe okoma na maboko ya ba indien na maboko ya ba libanais po kanga date lelo bokoyoka les jours à venir bomona ba indien ba koma ba candidat ba libanais ba koma ba candidat au moment où nous devons réfléchir pour l'avenir de la commune de la Gombe pour l'avenir de la ville province de Kinshasa mais dans la distraction lelo yebisa ngai bana Gombe lelo la plupart à bana Gombe ils sont pas à la Gombe expatriés et à sommet. Moi, na Gombe ko loué na njili. Toko sala ndenge ni. To batela Gombe, Gombe na biso. Vous comprenez? C'est quoi pour lité makambo na siko bato bato somba ba otonga pe na ba caniveau na ba nisiko yo rôle nini ozo sala lobbying ni ozo sala po esil parce que na repesa yo exemple. Oui. Au moins ça dans une story là. Ouais. En face cette story na tombalbay. Bon. Et belé baleka baye barate na sewana ezana ba câble ya haute tension mais ezana ba tumsusu ba ya ba somba na place siko soki biso lelo ba gardien du temple tozate bon parce que départ ya courant o ezo alimenter palais de la nation ba site mususu wana ezali na face à historique wana oromone comme garage comme ba site moko boy so hôtel place wana tellement ba lelo ba tika ate espace ata ya 2 mètres te na Gombe so ka lirika monika quel est même à couloir ya côté cimetière ya côté à maman yembo wana au moins batonga immeuble musu likola caniveau zo direction ya ministre provincial ya finance tala avenue wana kene na niveau ya cadastre tala plan cadastre so eza normal mais ce faut ceux qui tozu côté tozu direction ya nani ya ba côté ya Kofi hein au moins tout autour wana les appels ba câble à haute tension la construction batune batonga bali kolo wana nani wana donc ceux qui te battent parce que tous en a ba structure tous en a ba ONG zana ba nani ezali plaidoirie ezali
j'espère que Naza ministère public n'a pu ouvrir un débat parce qu'il y a d'autres enquêtes en cours par rapport à la vérification de pièces et à registre. Il y a beaucoup de choses belé. Parce que Gombe comme le coup la soko zali bozana le plan on a bien bozana point faible au monde maestro moro boye auta na Bourbaou so na Bombay ayewana ache moi le kotro na ye baba botoli bino ring. Oh ce soto bando batela yangoze. Comment à niveau ya la commune à Gombe mona ba conflit parcellaire ba conflit foncier za na commune à Gombe le faut to banani Bakambiamboka bato bakada. Non, ça n'a rien à voir avec na Bakambiamboka parce que total moni mutunyo soso za na position ya faiblesse même na quartier même na famille. Et c'est dans la position où il y a force, il y a toujours pour nous mater. Mais c'est dans ce il faut garder fouets là. Il faut garder fouets là. Mais les documents, il y a des faits fonciers. Parce que les livres sans constat, ça n'est vraiment honorable. Besoin ça la table, ma quel était pour nous faire ce malupang on a eu avant de passer Mikanda. Place à Somion, est-ce que ça habilité au Somba? Il y a beaucoup de constructions anarchistes. Tout à l'heure, l'Assemblée provinciale vient de doter à la ville, ils ont un plan urbain, il y a chemin de fer. Les jours à venir, je crois qu'on va réhabiliter le chemin de fer sur toute l'étendue de la ville, province, il y a Kinshasa, place où nous sommes très à Koleka. Deuxième. Non, ils ont déjà mis ça, ceux qui ont un ministère, il y a transport et voie de communication, il y a des journalistes, à opérer sur l'élément, parce qu'à signer des protocoles, ils ont signé avec les Japonais. Sur le côté de la construction, il y a Anzela Oyorobanda, des gares centrales. Et comme à niveau de l'aéroport et Angeli pour éviter les embouteillages. So mon na plaidoirie na sengai vraiment construction de route secondaire. Parce que par rapport à plan urbanisme, il y a Belgiatika qui n'a nombre de population to commune en supplément avec l'exode de régal tous les mututo azo komarara kwa ngeza na Kinshasa. Donc on doit engorger vraiment ville à Kinshasa pour le ni na créer ba route secondaire. Et surtout, le train on a tout le monde à côté de sunga quinois et quinois. Honorable, les Kamoussa Yengaï, il y a député à Gombe. Mouké Bunda Pena Makasi, ma régularisation, il y a des taxes sur la moto dans la ville de Kinshasa. Personne n'a pas de bongo. Le Bunda n'a pas de taxes sur la moto. Est-ce que vous êtes contre tout pour Bawewa? Expliquez-moi ce nom. Pour tout comprendre. Je ne peux pas dire contre ou pour. Moi, je suis légaliste. Oui. Nazali législataire. Oui. To sali mibeko oyo lobi to sato réglementer secteur ya taxi moto. Voilà. Et zalaki na mibeko te. Ogomo na un policier a sombi moto a commis ko sala taxi. C'est interdit. Un agent, un fonctionnaire de l'État. Maintenant, on a réglementé dans le secteur Wana. Donc, il y a un métier. Il y a un chauffeur. On peut comme profession. Bon. De conducteur à taxi moto. Donc, comme profession, comme métier. Donc, on crée une société, on engage chaque fin du mois, on fout à bango. Donc, on réglementer le secteur Wana. On a une femme enceinte, on a un terme, on a une moto. Nous attendons les jours à venir. Je crois que le gouverneur de la ville province de Kinshasa, il va promulguer, c'était dit, et ça va aider les Quinois et Quinois de bien comprendre l'importance de Idiwan. Peut-être que nous avons solo ya ndenge quand même bon. Naïbi ko lingara mi ko beta li solo na te tango yo sungara ba orphelin ba ve volinga lo belango te. Merci beaucoup. Pegin Sasa. J'espère que ko sunga ba bota manango. Eza nature et ko sunga wana na linga pe ko lexango na télévision te sont des actions o ezali assistance moko humanitaire et la sala on pe na commune na Gombe te na ke na sala on na ngaba na Kingasani na boy na sala on na Gombe eza ko la publicité na sala on ke pour intérêt moko électoral dernièrement na zaye na ngaba
dernièrement nazalaki na limitaire na Tchango. Donc tout ça là yango par rapport ya koyeba pe ba oyo baza na difficulté baza na pasi. Eza na bana oyo babotama peut-être bakana te baza orphelin. Eza par circonstance. Je crois que Kalami était bon documentaire nango to sali ya orphelin mingi ya ville à Kinshasa. Eza déjà eza na suka mususu. Papa Koufaki, maman Tikali abali mobali mususu et comme il crée ba problème mususu. Papa maman Koufi bandeko bazui donc babilo wana donc c'est dû à problèmes sociaux. Yango ememaka ba citation wana ya niveau ya baka wana ba eza ebele mais lorsqu'on fait ça to tenir compte que tout ça là on a commune à Gombe mais tout ça là on a ba commune to moni que total que non cette fois-ci nous allons faire la commune telle donc il faut identifier to solo na bango to pesi. Honorable Roméo yonde mutu au sala mise en œuvre il y a élaboration il y a un projet édit portant régularisation, il y a un funérarium, il y a ville, il y a Kinshasa. Ils ont presque bien. Non, il y a un salaire qui est en côté. Ils ont honorable Kester Mpiana. Ils ont auteur. Moi, en tant que rapporteur et la commission PAJ, c'est nous qui vont travailler. Mais les cas qui déjà à niveau de la recevabilité, à niveau de l'Assemblée provinciale. Maintenant, tous dans la carte de la commission, tous dans la carte de Otetango, en tant que rapporteur de la commission PAG. Parce que mon citation à Funérarium, mais ça a un problème belé. Ils ont un problème belé, étant donné que tous dans l'émission, au moment où ils me promulguer en côté, tous ces raté to fongola brèche mususu. Voilà. Ceux qui va promulguer en gros, ils ont un journal officiel en ce moment-là. Tout le monde peut te tambola na Gombe. Au monde n'a jamais ministre to patron avant na Gombe chaque samedi à Malibanda à que nous combat so na cause bana kisa sabo bo contredire ngai po Gombe za mutu na ndako na ye mutu na kwenda vous la voisin azala na pas molani oyebi yekudute mais honorable Roméo ou instaurer idéologie ya salongo que mutu chaque ndako bima libanda aux la ministre, aux la générale, aux la bimali banda dini. Na kombo na odi, kombo la pe simi. Ba idéologie on a photo ba yango. Et ça ndenge ni po au réussir yango parce que na lobi yango clair ba député ba leka na bango na Gombe mais idéologie oyo mema na on a mona yango te yango na yao. Ngana ya pa ya mutu aux impact. Surtout que député aux impact te na royate. Député au peuple a ebioté alinga ote na royate. Aux impact yango mo na ye mais expliquez biso na Gombe. Imagine nous salarié que au côté porte par porte que ministre va na Gombe, va ab Malibanda, général va na Gombe, DG mundele a foutre na Gombe di bima Malibanda di Kombola. Pesimbi ou impliqué qu'il peut dans la carte Gombe Pesimbi. Pekin ça merci beaucoup na mutuna wana oyo lobby en termes ya impact. Impact oyebi na matière ya marketing ce que le raison impact je crois que les consommateurs ba rolanda yango yango pe balanda ka yo mi na niveau ya assainissement ya commune à Gombe je crois que na ito epi par exemple Gombe ya marapli par jour dans mutu tout asenga soko komi lelo zana soko zana ngo zawana soko bimina obimo ozonge pa na yo o comme à 20h. Pour mutu tout fréquentation nae ezali Gombe makamutu ezali Gombe makamunios donc Gombe ezali centre des affaires donc tozalokola na état moko boye na commune à Gombe mais pour dire quoi moi je suis un homme d'état je suis un homme politique le gouverneur de la ville province de Kinshasa ayaka na programme naye ya Kinibopeto Kini Bopeto ezalaka programme ou ezalaka approuvé na niveau ya assemblée provinciale ou ngai moko na votaka programme wana pona ke ezala déclaré recevable ezala wana gouvernement central ne ezalaka ministre ou ya premier ministre ayaka ne gouverneur ayaki na maintenant esengaka programme obino bo adopté vous les députés parce que le cas que la majorité absolue
il faut pas accompagner le programme wana vision wana. Ce que monaka ba ministre na ba député nationaux bazana na terrain, wa mona ministre tel akiti bango pe ministre ITP miko na terrain bango tout bazana. Pour faire quoi? Pour na ko sala suivi à action wana. Parce que le loyo za député au vandi et pas na yo ozoye ba makambozo le kana terrain té. D'abord Gombe soki tobi que tout 4 jours bat ba comme la montée aux la catastrophe. Donc il y a une prise de conscience vraiment la sensibilisation avec équipe où ils allaient à Kinbo Peto oyo kozwa na niveau ya sécurité, niveau ya assainissement, à niveau ya commune à Gombe. Cela veut dire quoi? Nous travaillons en synergie. Nous travaillons en synergie, cela veut dire quoi? Dans un système, il y a triangle. C'est un triangle. Tu donnes un commandant SIAT, tu donnes un bourgmestre, tu donnes un député provincial. Tu donnes un sous service d'appui au Bayaka. C'est pourquoi tant que tu fait la force dans le système à triangle, Union fait la force, c'est bon ça, Moussala. Mais ce que le big ngai na député, au va na quoi na yo, boumé ça va na quoi na yo, commandant siat avant quoi na, ba service à sécurité avant na quoi na, tous aider mbokate. Je vais vous dire, hein, depuis que nous avons eu l'indépendance, en 1960, nous sommes en train de faire toujours un cercle vicieux. Cela veut dire quoi? Au lieu de parler en termes des actions, quel sera l'avenir de la République démocratique du Congo en 2030, en 2050, mais nous parlons toujours en termes des individus. Je m'excuse dans le côté de la phrase de mission. Tous les individus, tous les PPRD, IDPS, MLC. Mais au moment où ceux qui sont comme dans le pays, ils sont en train de développer. Et les gens là arrivent dans notre pays pour nous faire distraire. Tout le monde a plus ou moins jeunesse nabiso. Les gens en chômage, les étudiants au bateau Silissa. Entrepreneuriat dans Nabiso. Quelles sont les industries au Biso de créer en termes de synergie pour objectif 2030 dans notre pays? Au lieu que nous parlons des individus, des politiques, ils arrivent pour leurs intérêts. Et en fin de compte, c'est les peuples qui sont en train de souffrir. De 1959. Makambo et Tobanda ba turbulence ou Tobanda. Oh boy. C'est depuis 1959. Je vous dis, c'est l'historique, c'est le Parti solidaire africain, PESA. Parti où on a créé, on a tout Gourouana. Créé Parti solidaire, on a Kamitatu, Klofas, Kidzenga. Et comme en 1960, en 1959, en 1960, aux eu indépendance. Tant que aux eu indépendance, on a partage à pouvoir, turbulence et bandit. Pas Mobutu a pouvoir en 1965 jusqu'aujourd'hui. La République démocratique du Congo, nous parlons toujours en termes des individus. Au lieu de parler des actions en grande envergure, les jours à venir, est-ce que Nambo Nabiso, téléphone au Simbi, Tokoki Kosane Angope, nous avons des étudiants au Baza, Basisa Naïsta, au Batanga, Batouasala, aviation civile, mon colonie, ni Togo, ça même à ta petit porté, même hélicoptère, à pas au montage. Mais Biso to le Belakaka. Oh, Union sacrée, FCC, sitting, tout ça la boue. Mais mon colonie est aux prises de conscience. Tout ce qu'on a marabouana, tout va dans total intérêt en boca. Là où nous sommes arrivés, 50 ans d'indépendance, qu'est-ce que nous avons produit? Qu'est-ce que nous avons fait? C'est ça les débats que nous avons à réfléchir. Tout ça a toujours un cercle vicieux. Merci beaucoup. Et tout ça, la politique, il y a une attaque individuelle. Mais il pose une attaque individuelle, l'air moment, c'est. Non. Mais c'est vrai que il y a Gomi Massaro qui a raté. Non, qui vous dit ça? Non, individu. Celui-là, c'est mon frère. Oh, il y a Massaro qui a coopéré. Émission. Ma question est Gombe, député à Gombe, na Tuni, balobi ke ngai be coopération 5 sur 5.
na tongo to coopérera 5 sur 5. Arrête de Pia! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Honorable Yoka. prison il y a na makala. Na lobi boy. Ngana za député, yoka na ibisao. Masolo ndenge le ka visite na prison. Au moins ce que tu es na prison, au que tu as casquette na député. Ce que tu as casquette de député, il faut comment ministre de la justice, mais tu es dans le système d'engrais web soccer, ok dans le système à carte électeur. Mais pour na ça, pour na la mutu, ce n'est pas ça que tout le bayango. Na tuni na lobby boy. Est-ce que na rotala Masaro tala biso na kawele. Masaro yaka. Agoda na yaka. Comment na gombe? Est-ce que yaka? Ayaka. Mutu na ngai. Wana mutu na ngai. D'abord ndenge eza wana dossier na ye. Je demande au chef de l'État. Parce que nous ne pouvons pas parler. Au Moninga Romeo, moi je suis un entrepreneur. Politique et Kabolate qui prend l'intérêt. Peut-être na Kolo Bakena 2011 na Kenanga national Masaroza yaka député provincial. Vous comprenez? Na Goye s'appelle Dav Mangaya ndenge zawana zala pe député national ngaza. Vous comprenez? Pendant que je demande au chef de l'État, on senga ni sukolo bar. Nga senga. Oh mais je demande au chef de l'État. Na sengi chef de l'État. Moi, en tant que député provincial, il y a commune à Gombe, dossier à Doli Makamo, dossier à Massaro. Pegin ça, tous allés dans le mois de décembre 2021, tous au côté bientôt 2022. Nazan Eloko Moko, en tant que notable numéro 1 à commune à Gombe, na osenga et pas il y a président de la République, Libération, il y a ministre Doli Makambo, na notable Daniel Massaro, Changalou Meking. Donc sont les deux notables Oyo, ceux qui basali banda, je crois que Moussale Rossale et Mamalamu. Totika ba équivoque politique, bazaba père de famille sont des responsables, libération na bango et cause vraiment et c'est un monene par rapport au objectif 2023 il y a Fachi Béton. Nous avons un développement mingeyo. Oui, parce que vous savez, Chine est développée comment? Les pays émergents au monde et développement pas pour l'état d'esprit de partis politiques. Il y a plus de 900 partis politiques, 900 idéologies. Donc, nous avons un raisonnement. Et ça va nous amener où? Dans la divergence, dans la télévision, tous en a besoin. On peut ce exemple. Au début, na muzeta ngakoti ba député oyo ba tambola na mituko ba ko mona ba Israël mituka na oyaka na yaka ba yaka ko monter yango awa na niveau ya Kishasa eza ba étudiant ya Ista ba benga ba étudiant Ista na fikini wana ba monter yango wana ba véhicule ba mona ba Israël wana yaka ba ye ba fongoli ba emballage wana ba monter yango na Ista et ça fait pour obi que epesa connaissance na bato basalaka
bah étude na niveau ya star parce que sont des ingénieurs et puis ça bango ba valeur ajoutée lelo oyo d'accord pese exemple pour na biloko etali ba toza menacé na ba pays frontalier kaka star oyo moko bazui na polytechnique tubako si sa guerre oh bazui kaka ligue des jeunes oyo ya PPRD bazui force du progrès tika ngai force du progrès ligue des jeunes bato wana nyonso na bakoti bango idéologie o ndenge muzaza nango bo défendre mboka ozola na ngai ndenge ezosalema na service national bazui kaka force du progrès wana bazui kaka ligue des jeunes na PPRD bazui ya MLC bazui ya ensemble comme bino bolingi allez bino nyonso bozo kene bozo défendre ba motiver bango batongela bango bakaya standard internationaux na ba niveau ya est wana obika bazui kaka na centre nucléaire wana kaka ba benga ba expert baza wana guerre wana aussi na est mais idéologie ou tu as vu idéologie na ici que guerre wana ekosila na est parce que wana kozala ba kinwa bango mo maestro ba oke na état d'esprit moko même ndindi ba otika été au monde ba star on est au monde bon négligé bango wana ba polytechnique wana il y a des génies là-bas. Est-ce que même na star ba koko sala même appareil to so ba appareil médical ils ont un département koko sala yango na niveau ya star wana na chombo ba ko sala ngo ba koko sala ils ont des capacités. Ils ont des capacités. Je vous dis aujourd'hui, na opé ce exemple. Turquie est comme un niveau de technologie, la Turquie. La plupart il y a des jeunes au bazar, sont des jeunes congolais. Oh, au bazo tonga, oh ba comme un niveau de technologie au tonga, ba immeuble moko un niveau mon World Center. Bazar formé sont des Congolais, bazar na niveau de Turquie. Nous devons éviter les carcans politiques. Il y a des discussions au bisoboye. Tout ça, c'est pour la coopération. Tocha moi tocha moi mouvement pour que na simanango tobe na moi poste mogoboye. Ah, mise en place un mandataire eza calamité. Mise en place un ambassadeur okoyoka. Tout ça, ils ont amené la population à nini. Que demande le peuple? Courant est commis passe. Ah, ils ont cabinet privé. Courant na Kinshasa et comment le là problème mai problème il y a des communes et ça bateau ba vendre na lemba ba au so hotel côté ya Rigini wana donc ndako na Rigini et comment on a pris assez par rapport ya mai pour la difficulté bateau ba vendre na campus ndako ekita au moins muta tonga na petite sœur morazana ana iloko ne mombo ya 3 niveaux kuna o ba futa ngo combien $600. Pourquoi? Condition maille. Mais tu ressens vraiment par rapport à maille. Parce que nous avons des ingénieurs ici formés à l'ISTA ici. Nous avons des chimistes ici. Nous avons ici pourquoi pas avant Sabango tout ça la conférence moko économique et développement to bengi bato nyonso wana ba sage nyonso ba intellectuel wana. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mobutu salaka yango na ipen. Abenga tous les scientifiques to pesa na no boule. Mais quand la politique tant a bandi boula ba côté indus amabe ba biloko na bango ya système ya prémacour ya na ndenge ba na système ya formation et aussi ba sous-souté ils ont un impact té oh mais vous en a quoi té qui ça bisoti yo tant prémacour yo za mutangala boye ça quoi pour combien impact non ça c'est que dans la kende na chapelle des vainqueurs na lobby hein kende na chapelle des vainqueurs beaucoup ne ba ta kisi ba la rater papa nazo tuna boy yo yo tuna ngate ngam na tuna mituna voilà na répondre yo zo tanga ba loge batu yo mo zangi loge voilà na répondre yo politique yo sala sangwa yoka omoni nzambe oyo hein oyo biso to bondelaka hein omoni impact yo lobaki c'est Dieu impact wana c'est nzambe na repère ce exemple ngana za produit ya ba oyo na wuti na kota ba mutiste. Tous ces gens-là, ils sont où aujourd'hui? Les hommes passent, mais les institutions restent. Chaque système politique a une génération. On peut forcer la nature. Politique a un impact. On peut forcer. Mais, Romain nous dit si.
Azana quoi? Na mwana nzambe. Na mwana nzambe. Merci beaucoup de comme presque na souka parce que mais to lobe biloke belé te na commune na Gombe. Te mais biloke belé te mais tikana biso bino bozo tikela ngobila tami ngobila zo assemblée provinciale mo bimba cha na poche. Bozo lobe loko mo. Omani mutabeta. Budget botika leki Alex na budget mo bota ta budget beleki bien bo ba botiki. Eh non yel ngai. Yoga ce qu'on a répondu. Yoga ce qu'on. Akata place au thé. Non, avant que l'Assemblée provinciale ait voté budget, et c'est une Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, tant que c'est ici, gouverneur Ayaki n'a délai où ils allaient prévu. C'est quoi, Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia madesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga Eko Yokati. Là qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokati. Moi peut pas ça la opération pesati. En tout cas bah na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na ngabouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na ngako mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe na ngai oh na pusi ku téléphone musika pour fait my god nazoze la bino nyonso tout na moto et ça va délai ou délai soka yaki na les 16 wana ngeza mabe mais yaki na délai aye ba député ba poser ba question gérer les cas la poser oyo tangi wana ba député nyonso ba poser Roméo a posé et puis on a posé gouverneur a sengi biso nenge esengara na les us coutumes parlementaires a ka ko préparer ba réponse na ye tous les députés au ba na katia salle toute tendance confondue ba déclarant recevable ce ko yeb sangai 19%. Je vous dis tous les députés au ba na katia salle ba député nyonso ba déclarer qu'ils recevable. Le problème c'est quoi? Dans la vie il y a toujours mutunyo sotango yaka akuta place oyo prédécesseur na ya tika ki place oyo ko bandela et là on a été soulevé ceux qui te bandi ko critiquer ka ba gestion na mboka oyo to robeta yesusu na biso kanga date siècle
tokotikala kaka na ba gestion kaka ya ba critique kaka ti gouverneur akoya ti biso ba génération koyaka. Nous devons faire des choses autrement. Cela veut dire quoi? Toyeba ndenge nini oya yaki atiki boye biso tant toyaki tokutaki ba difficulté tokutaki ba nyongo yoki ensemble provincial ba nyongo nyoso tokuta 56 millions de dollars oyo batu ba defa tokanga bango bokanga pe mototé. Mais non, non, ils ont la mission à député, on est justice, ils ont justice à Osala. Pourquoi? Ceux qui ont banni politique et règlement des comptes et maintenant le développement Moroté. Mandela a ça là combien de moules en prison? Mandela tant abima. A beta 27 ans en prison. Mandela abima. A limisana bateau union. Le lot Afrique du Sud des Okende. Bongo Belande Mandela. Banyongo kimbuta tika bina botika pena bo botika pena bo allez yo là je parle en tant que Kinois et en tant que notable à Grand Bandundu. Est-ce qu'on parle na yoti? Non na lobi pangité. Ce n'est pas tokuta sinetiri ya kimbuta kunate. Hein? Ba chena binoti. Lorsque les entrepreneurs arrivent na ba marché na bango tant bayar na ba marché ba surfacturation nyonso makamno sozo mona pourquoi IGF faza kokoti la kimbuta te IGF yo monte na tuni IGF ngobila sali 14 minutes na IGF abimi na bia ngobila ba convoquer na IGF sali 14 minutes comme abimi yo d'abord avant to comme na niveau wana IGF aye na assemblée provinciale après ça assemblée provinciale koto yo ka ke so mutazu 10 sur 10 la gestion de l'Assemblée provinciale. Parce que l'Assemblée provinciale est un organe délibérant. 10 sur 10. La gestion de la ville à Kinshasa. IGF a un assemblée, on a un rapport, 10 sur 10. À l'Ekakuna, 10 sur 10. Peuple, Ngobila yo na famille politique on peut te baratene ki net kaka ngobila ya saina ACP na habité yo okolongwa na PPRD okenda ACP na habité lobati na lobi boye ngala salaka politique en tant qu'un homme d'état. Vous savez mboka oyo na yiti ko nazo zongisa yo depuis 1959 ti lelo oyo ezaba parti politique nde salini et bomiango na tangi parti à libosse banda makambo ya création na 1959 ngana to botamité suka na ngekenda wapi et comment ba turbulence ba kabwana ba MLC ba ko ba biloko nyoso wana totika ba politique ya ba parti parce que d'abord les élections d'abord on vote l'individu et après on vote les partis. On est dans la stratégie électorale. On vote d'abord l'individu. Yangoana Yoko na parti à danger. Yangoana Roméo. Ça va voter aussi. Yangoana honorable Roméo ozokuma et partout que l'honorable Roméo soutient la vision du chef de l'État. Est-ce que Chadar c'est pas normal maman sala? Dans le but toute autorité vient de Dieu. Même les anges du ciel, balobi soko kumisi. Hein? Nzambe pe akosala nini akopambola yo. C'est spirituel, c'est biblique. C'est au quotidien sacré. Dans le Bible, nga écoute là dans la version côté té azali papa Bokilo. Là je vous informe. Azali papa Bokilo. Donc nazana pouvoir oyo accompagner parce que tozana ba koko na pouvoir accompagner 100%. Pekin ça. Dans le Bible, je suis de la famille. OK. Naza mutalibanda mais je suis de la famille. Donc aux autres soutenir le chef de l'État. Non, soutenir une vision naïe. Kabila lui-même l'autorité morale. Oya FCC appelle ça ordre. Yé wana président. Bo soutenir yé, bo accompagner yé. Parce que ceux qui te banni la turbulence, oya ko yaka kaka, mboke zo kende liboso ezo zonga sima. Ah, merci beaucoup. Non, ceux qui te banni ka ba kaka, ba flèche wana. Wana totika politique ba talibanda ba omemela biso. Tozo en politique na biso ya République démocratique du Congo. Na niveau ya bas Congo central. Na Congo central. Difficulté ni les akuna pour la population alia. Hein? Population a besoin alliés, Amélie, Akechik, Baboulou Zali, les restes là. Vous savez dans d'autres pays c'est difficile comme ma parti politique. C'est difficile. Na RDC et comment le rôle la coopération moroboy.
Donc pour Obima, il faut que nous dans les médias, c'est pourquoi mon Arabiso pour accorder vraiment la communication dans les rapaces. Mais tellement aux impacts, on a accordé yo. Moi je parle pas des individus, moi je parle des actions par rapport au développement. Qu'est-ce que nous allons inventer dans notre pays? Lumière à Pamba en Pouloyo. Tonga ya Pamba Oyo. Ezo Talibanda. Honorable pardon, entrepreneuriat ya congolais. Entrepreneur nini Oyo, gouvernement déjà a encouragé yé. Lorsque je dis Batela Gombe, Gombe Nabiso, parce que 75% déjà il y a commune à Gombe, déjà ils ont un capitaux étrangers, dans beaucoup il y a étrangers, il y a indo-pakistanais. Zando pesa na commune na binoti soko zando zo si la TV. Zando za 3 communes. Za 3 communes ndambu ya Gombe, Barumbu, soko yo Gombe na Kinshasa. Yo Gombe lo bini batu ba vota pe mingi pona zando wana. Ti siko zo tonga mate, ozo mona ngo normal. Ah. Tu as la question, la réponse à yo. Réponse à OPSA. Bisso Assemblée provinciale. Bisso Assemblée provinciale. Moi, honorable Roméo, il y a des images où il y a la commission auto Salara Moussala. Tu déposes un rapport na Bisso, na niveau Assemblée. Assemblée est transmetté à un niveau exécutif. Tu as le résultat. Parce que na koki ko zalate juge parti. Nous sommes l'organe délibérant. Mais on rassuré bakinois que Zando Gotongama. Zando Gotongama. Ya solo wana. Ngai nazane likia Zando wane Gotongama. Olobi pena izona likia Gotongama. Zando wana. Tona décembre. Ah olobi Gotongama. Na lobi boy na décembre te. Nazali na likia. Tozana décembre. Yo kana ibisa procédure à Zando wana. Yo kana ibisa mama. Yo kana ibisa mama. Oyebi Zando. Par rapport à la construction, on a dit que nous devons avoir main d'œuvre à biso local. Batonga zando na ba béton moko oyo banje oyo nyonso za que nous buka zando wana ezo buka. Oh, c'est là boy. Mais il y a des histoires. Ah, comment est-ce que tu as une question Angers et batu oyo muto azalaka wana atonga likolo ya ba collecteur. Au moins pourquoi Gombe tondara boulevard et tondara. Asana tongara likolo ya ba egu yo be marama ipo kene na fleuve. Donc ba bouchaka yango ba tongi ba magasin. Na ba béton ba sala système ya béton moi ba béton parce que ngaza na domaine de construction te oka ke ba béton moko ya ba béton oui. Béton makasi. Ko béton on a système ba bloc béton ma likolo ya makasi wana. Avec explosif ko? Yango ba tonga ba béton wana. Mais tant to ena ba bloc na biso ba tracteur ya kawa. Soki ba keikara moni ba nani ya tracteur wana. Ezo bukana. Donc avant ba to wana ba kene il faut ça expertise mususu. Et ça, le coup là, le lot où il y a bateau, batonga, un immeuble dans la gare centrale. Benga ba chinois, pour ba batonga. Ba chinois ba telle expertise, il y a dimension, il y a résistance en matériaux. Bateau ba sala ba domaine ba comprendre que ça demande il faut ba bouka. Donc moi ko bouka zandwana, il faut na ba banana ko déboucher. Non, mon ba boucha, canalisation centrale. Il y a ba fosse septique tout et les canaux fleuve, ba bandia on a profondeur la ciment. Donc il y a des histoires peut-être. Il faut qu'on ait information. Au moins, il y a une colonne. Ils ont un système de béton même au Makassi. Au moins, il y a un jeune tracteur, il y a un tracteur, il y a un boucané. C'est pourquoi nous devons avoir nos sociétés à nous. Où ils allaient, en ce qui concerne, il y a un jeu, même il y a un niveau. C'est la difficulté de communiquer. Zande Gotongama. Nazana Elikia en tant que député provincial parce que to bunda bitumba wana butumoi Zande Gotongama. 2022 zo promettre bana Kinshasa nini honorable Roméo en tout cas félicitations aux alliés aux députés aux an impact ou na mu pepe Sika tout tala la yo tout zimeli et puis tout croire en 2023 et vous la guerre à 40 à 45 pour Yomo Sengi, le chef de l'État que Pangi Pilsen Pangi, grand frère propre
Doli Makambo abima Masaro abima Doli Makambo candidat Masaro candidat ce que yo côté rapi pour bato défendre babima adversaire politique nanenga guerre à 40 à 45 pour ce que 2023 c'est ce que ndenge nini ozala wapi aïe oyebi que il y a des charges tant nazalaki na activité na ngai en tant que na activité na privée j'étais à l'aise. Vous comprenez? Vie ezateka politique. Parce que oyebi quand ndenge naza entrepreneur. Règlement na biso epekisa biso pour na osala même comme sous business mususu. Peut-être mukolo wana kuna osepela donc wana kuna ozwa taya ko fongola ko toucher. Vous comprenez? Donc ce muta ozelanga na anglais kotoyo. Moi, je suis un entrepreneur. Parce que nous avons identité dans le Dubaï, dans le Sombata, Borasé, on a Roteka. Vous comprenez? Nous sommes entrepreneurs. Mais ceux qui ont abîmé. D'abord, pour vous dire quoi? Gomeza a déjà béni. Vous comprenez? Voilà les actions que Roméo a fait et ça les maintenant nous. Voilà. Oui, oui. Là, c'est vrai. Mouta Kendara en élection, t'es à Kende pour Nazwa. Vous comprenez? Donc, on comprend les cartes. Donc, carte on a 2023 candidat vice-gouverneur. Naza candidat vice-gouverneur. Ah, Naza candidat vice-gouverneur. Non, pas ça. Naza candidat vice-gouverneur. Naza candidat vice-gouverneur. Naza natikala gardien du temple. Batela Gombe Nabiso. Bon. Et ça là-bas candidat, on a plus ou moins 10 candidats dans le terrain à Gombe. Oh. Déjà. On a 10 candidats. Ah. Oh, ok. Dans national, baza 4. Dans provincial, baza 10. Dans chaque quartier, on a un candidat. Donc, il y a des candidats Oyo. Baza pour préparer l'élection, préparer bango. Donc, baza déjà des candidats dans le conseil communal pour préparer bango. Parce que pour que le commune soit développement, il faut une élection municipale et seulement. Ensemble provincial net aux alavans, tu as pouvoir contrôler le bourgmestre. Parce que le bourgmestre c'est contrôler le conseil communal. Ba acte na bango et c'est un conseil communal. Pour la gestion autonome. C'est pourquoi moi je suis en train de se préparer dans chaque quartier déjà, na préparera déjà mouton déjà parce que le conseil communal ça peut y arriver il y a plus de 19 membres du conseil communal. Bazana bureau na bango, bazana exécutif na bango, ezali bourgmestre na nywana. On prépare ça en synergie. Je ne suis pas, nous sommes une équipe. L'union fait la force. Ngana oui la raté. Comprendre? Na oui la raté. Merci beaucoup. Moi je peux dire que non na Ochana national, na Rolo na Ochana provincial. C'est question que si on a gagné aujourd'hui parce que l'union fait la force. Parce que moi on habite Tumba électorat. Et on a 3 volets. Na volet wala to na média na kolo bezaka na 3 volets. Oza no danger na terrain mais 2 volets so kokia monter simba te. Ni nani. Il y a 3 volets. Ni nani. Te. Là sont des secrets d'état. C'est ni. Non. Co-constitutionnel. Non. Nani. Mais merci. Vous comprenez? So que on a vitesse o que le boye. Et ça baté on a fait élection à Bela AVC hein. Beli, la revidé, Obami. Na biso de kuta nango, en 2011, na teka car. Oh. Papa, na teka car. Au moins, le côté c'est la bon à parti. Bon à parti, il y a raté. Au moins, bon à parti, il y a avant l'élection. Yo siko batutu batu tout non neni. Moi tala, au moins élection oya, et là ba commune mususu. Moi batu tout ba na Gombe au moins na foule plein voilà. Ouais. Ba va na bangote. Oh. Si vous avez 20h, 21h au coup de bangote. Si vous avez une campagne, vous avez d'abord quand on tire la facture à régie des eaux, national, il y a un problème. Bon. Vous avez pendant que la facture à SNEL, la régie des eaux, il y a un problème. Si vous avez un pas sonné, vous avez bon. La campagne. Merci beaucoup, honorable Roméo. On dit si, mais honorable Roméo, quand même, c'est l'actualité. Kinshasa, Congo Mobimba, Badari Kosepela na Musala Oyo, IGF feza Kosala, Ndeko Gila Lengete, Nandenga idéologie, surtout que Nandenga Mpang plus Mpang c'est ton frère, surtout que Nandenga idéologie, Ali Congolais,
naïbité ce qui ne colle pas na musala de konoji la lingue ta sala na moi le et parfois on appelle une idéologie est-ce que soit moi tempé au kuta na au conseiller to pesi matière mususu pona nyoso na na cadre bolingo ya Congo ningi yo linga pe Congo malobo omboka yo. Merci beaucoup na ndenge pesi nga maloba na osenga na budget à 2022 nazali Kinois né ici à Kinshasa grandi mais na espace Grand Bandundu na monaki batanga ki ata action moko ya priorité te mokozi mboka oyo tobenga Fachi Béton yozali père de la nation talela biso nzela ya oyo bandi Mungata otali 622 ekoti Idiofa otali banzela ya ba gungu wana otali yango vraiment na action oyo sitaki. Là je parle en tant que grand notable. Il y a Grand Bandundu. Grand Bandundu vraiment ba bénéficiaire qui était na action otangaki ba mususu ba koko bata mamengai na koyebisa yo ngo boye en tant que papa yoza papa tu veux là vraiment ministre ITP Rabomisa côté wana Grand Bandundu. Bazongi sapé ba société ya kalao ezalaki na ba idiofa ba CCP ba CK ba industrie wana pour éviter exode régal na niveau ya ville province ya Kinshasa parce que ceux qui na ba province ba société autour ya kalawana ezongi ba jeno bazakuna ba rozwa misala kuna ba roya kotonisela biso Kinshasa te donc ngungi pe ko diminuer ba fulu pe ko diminuer. Atuni question Gilles Lengue toke na chef de l'État. Bon, je ne peux pas parler lorsque je suis un homme d'État, Nazali ya Moutounioso. Oui. Parce que Ngana Salarap, je suis d'abord détribalisé. Oui. Celui qui tobani ko lobake Azampangi, ce que ba oya Nekongo ba lobani, ba oya province orientale ba lobani. Donc na longo na kaka wana na longo lo kana ninga détribalisé. Na longo lo na ninga pa ki simpangi. Non, détribalisé. Na longo li na fait son travail, il est à féliciter à Salango d'une manière professionnelle. Ramatata. Ne comprends pas Ramatata. Mesdames, Messieurs, ce n'était pas facile. Comme ça, la émission, on a Honorable Roméo Moudissi. Vous avez senti le professionnalisme et puis ce chose qui est en français, il a l'éloquence qu'on appelait à l'époque en Grèce la rhétorique qui est l'art de bien parler, de bien procéder. Mais nous ça, on comprend un peu que Zazakinois, Azamuto a ébi verbe, a ébi communication, et yango moni a permettre que nous soyons au moni na côté c'est bachuki et bérébélé ils ont appelé que mutasala pena sport abeti bagedan barrage au chouke au senti que a boy pena li kofie côté na nzoto tona mutu tona face au moni que a lobby au penza et c'est là qui très important bakinois émission aux attaquer pour na bino honorable Roméo tokomina suka na éviter message ya suka te mais message il y a Kaboleli na yo na année au 2021 pour to kota 2022 pour opérer des opportunités na fin de l'année au to beta indusa na yo ba kinu na bana gombe ba sepeli surtout ba kinu a diaspora na ba massa na yo ebele bele ba bi ke yo za muto ba français mais les autres en relax o na féliciter pe le peu formé o tiki ba pièce parce que yo za descendant kesté so beta ki ngoma bitumba forme mais en tant qu'un homme d'État au préféré aux la simple humble loi Jésus-Christ mais émission Indousa qui va rater à ta chef de l'État mon occasion à ma Fachi Béton à Roloba Indousa non je suis chef de l'État oui aux chef de l'État mais tant il y a Indousa ne bete Indousa pour toi maman a été grandembi mututu même mutamela bangi zododo à comprendre poatika na komina suka na pèse parole au solo la population nyonso ba couche nyonso balingao na ba balingao te pour te clôturer monsieur Alelo. Merci beaucoup na opesa meilleur vœu na ba kinoise et kinoise nyonso nzamba bateli biso to komi na décembre to continuer toujours lutte oyo tozo senga toujours libération ya Daniel Massaro, Doli Makambo,
ceux qui m'ont Mboka a rejoint en considération na ordonnance na e oyo et na mois de décembre oyo ba fêter na ba famille na bango toza ba kinois to tikala ba kinois na biso to ba mayeso dommage ezaka pour les mbaka Sahel et Yongololo hein oyebika ndenge ezala wana kala Kinshasa tango ezalaka ya biso ba kinois banka donc ezalaka metant ngaka yuma ya koti aya bebisa Kinshasa donc c'est ça. Ah, message ça profond ni ezala ngaité les propos tenus dans cette émission na ngai que sonotaire Poligambolobi aïe 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 aïe. Merci beaucoup honorable Roméo et ça n'est pas plaisir et mon événement aux amona kina pour ça l'émission na député alo balingala ba député belé a professeur Fila Kinshasa député Eli a Fila Kinshasa baba kinote ba kinois siko ne ba comprendre que Roméo mudi soza kinois na fingi motute na chrétien motute les propos dans cette émission dans le basco ba député za ngai moko ba kinois ba comprendre siko OK ba te belé ba voter ba kinois te tala vrai kinois na mbeli bino parce que belé au uta village au Kinshasa au Kolina Kinshasa commune wana kinois lingara motinyo o ya zolo bela intérêt na ye azara souffle ya voter ba kinois belé ba commune belé so na bonne ko tanga wa e belé ba voter bango ba kinois te baba uta mais ba Kinshasa kinois peut ses chances mais les lots na ndenga fraternité honorable Roméo c'est un kinois au centrier ne lobeli na indusa na raisonnement na beaucoup na makambo rebelle ya on a rappelé ba kinois 2023 vous êtes vigilant vous fongola misu to voter ba kinois honorable Roméo ah mwana gombeur na veni nini mwana nani yo mwana china bino nani yo beteki ba na nani baboto na maternité nini c'est très important kinois lamuka nezala ngona ndenga mabete mais tout oyo oza villageois qui est na village no ba voter yo oza kinois yaka na commune na yo oyo bunne ba voter yo na lobby ensemble provincial to na ba ezaba kinois ba kinois Godin po ya kinois Gino le Malemba ya kinois Papi Mpiana a kinois Mutinga Kiet Marie aza kinois Francis Chibalabala aza kinois Mike Mukebai wana noko alingwa la bébé c'est mission Ototo émission Sili Mike Mukebai faut le commune au sera ou tapo et wana ngai ko l'émission ya ngai bala ki sasa honorable Mike Mukebai ça là tout vrai village autour dans le village au Tchali baba kinois ya tongo bana lingwa la lola ba ve na biso ba kibambi shintwa ba vrai bana lingwa la ba Jésus Noël cheke ba vrai bana lingwa la mba lingwa la bola mukaka turo yo total abino na tindi mutu na NT toujours fidèle to accompagner vision chef de l'État. Je suis journaliste naza indépendant mais je suis journaliste oyo na ndimi pe na ndima ko accompagner vision chef de l'État pe ko accompagner vision ya Jantine Ngobila Mbaka. Ne m'amenez pas les histoires gauche droite la journaliste c'est Indousa mais c'est na ligne éditoriale na ngai j'accompagne la vision de Fachi Béton et j'accompagne Ngobila mais ce qui Moutozali proche ya Fachi ozo sa musala mabe non tumbao so za proche Ngobila ozo sa musala mabe na kotumbayo pour na lire na moko famille na binote na comment journaliste pour na binote Indousa na ngai e reconnaître ti mukolo na mona kolinga na fait mafu ba pe na ndenga 12 2023 peut okuta na bino pour belé bo ba journaliste bo kena ba ensemble na bo sali pe rien mbange belé mais bo sali pe résultat moko pété donc ngala bino fara yango na bi ke honorable Roméo je confirme avec force et avec agressivité OK on impact là tinambio na ba oui na bureau il faut mon bureau clim bureau bato musu na sanzete bato musu au melanini au tala député peut faut vous à la boue sanzete nga mo pegisi ba moto ba kinois to tanga Mike Mukebai kinois ya tongo ya commune nini ya commune o bota na l'hôpital nini Mike Mukebai mbote na yo mutu na ngai pour bina ndenga Indousa mutu na nga mais même
Merci beaucoup à l'équipe technique Bill Mokesima ya caméra Christian Mbungu na pesi mbote na bana poto mobimba bosepe na indusa soki honorable député Elia bana Kinshasa à reconnaître indusa na yoyo l'homme de pétage le prophète Denis Lessi le communicateur de Fachi le écran prophétique le lobby qui est comme sous communicateur à lobby qui est 2023 Fachi ou rien et Fachi Robima écran prophétique et lobby. Et puis faut-il la rappel honorable Roméo, écran prophétique et lobby 2023. Christian Mbungu, tout compte la ministre parce que la ministre faut la kendata to gna benga de bill à côté kuna. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.